tout nakanisi ke boza bien bispe toza bien na Dubai kaka moto eleki mingi na Dubai ndenge bomoni ke video ona salaki ya ba symptômes basini nini lakisaka ke eloko ni ezizanga na nzoto bateresilaki na yango nasali ya sika na continue pona sisa pona komemwa basini ebele oyo batu bayaka nango na cabinet nanga ou bien batu nanga mingi yango nazwaki mwa mingi expliquer eloko soki symptôme ya muki esali boye likolo esali boye passe esali boye ko umele eloko oyo donc eza makamsusu il faut que pas dorte makamsusu kuteza nango omona soko pesi minéral ou bio pesi vitamine wana omona passe wane sili mais ba docteur beli ba ibi makamba vitamine T ba ibi makambo ya minéral T omona ba pesi kisi soko kisi wana osala suma be na nzoto yango kotwana nga nazoko kola sebloka mike ndete exemple ndenge na lobaki ke mutu akosolaka kosuko koma chronique soki pas docteur omona ok kota pareil sala boye peso kisa kosuko wana eze peso kusu donc eze kangana ngo ba symptômes simanango tango omelango yo katseke kosuko sili omona soko tikango yesus makasi lisusu donc azoko bamba na eka col nde na explica bino col likolo mais asosi sate mais soka yebaka ke ndenge kosuko se komi chronique on l'accès que vitamine D zezanga on nzoto ça la contrôle la vitamine D apesa yo oyo nzoto no esengi kosuko sili yango na lingaki na l'accès bino basini mike obino mope boko kosala des vitamines D boko sala obino mote fo bozana moto akalikele bino docteur wa akalikele bino docteur ya chimie mingi bakomo koma oyo bazoye kula pe makambo ya ba vitamine mais mingi bamba ebite ndeni na ko kalikele mutu vitamine D ezala beso ke pas docteur naturel biso mutu to ebo kalikele biloko na poza direction na biso eza makambo biso to yekolaka ok sikoyo na ebite soki to komaki na place nini nga na keika ka ndenge na kanisi e place to komaki donc nazasi ke to komaki na motema soki motema ezi sala passe motema te ouais motema mais to lobaka awa likolo so ezi salo passe so ezi salo passe beso ezi beta noki biso to lobaka ke magnesium ngana pesa ka magnesium biso to lobaka te ngana pesa ka liboso na magnesium ou bien vitamine E muteze zanga mais sini o ezelo komoko on a kolo bateke bomeka sini o ezelo mo ezala bio ke pas docteur et cause ala eloko mususu poza ya motema ezeuta na motema ezala bien soki pas docteur atala vema ke soki eloko mususu ezangite magnesium ou bien kaka magnesium ou bien vitamine E mais si o nde na sengi bino boke pas docteur poza sini moko soki eza magnesium te ou bien soki eza vitamine E te zanga et que sala mabe makasi donc so ezelo ko mususu côté ya direction ya motema ko sala mabe soki okinoki te pas docteur ok na likolo soki ba crampe esala na likolo yango eza pona stress mute sala ka bongo pona stress mute sala ka bongo yango faut pesa magnesium magnesium ou bien sodium ngana pesa ka bongo mibale po baza ba mapasa na pesa ngo bango mibale ok soki mutu azo zanga na lobaki on pe na video na musuazo zanga suki ba poil oyo ya misu oyo likolo oyo soki ezelongwa ya likolo nango ezelongwa elaksi kazo zanga iode jode mute ezanga yango famela iode esalaka bongo azana problème ya thyroïde azana problème ya thyroïde na ebite so boyebi ba hormone ya thyroïde eza iode mute sala kango to sala kana eza mibale na ebite so na kenenzela wana na ebite soki po ba video nanga liboso bolobaki nanga nazwaki ba email batu balobi ki makambebele bazo comprendre te pona zokota ba mona biso medical mingi ou bien nazo expliquer ba makambo ya medical mingi pona ngai na mona ke nazo expliquer ko makambo ya medical mingi te pona nga na mona ko na oloba na bino kende bo comprendre ngo mais
na ebite ya football bananga bolingi na expliquer ba makamba ba organe ou bien expliquer bino ke loko boso esala me bomeli o pono ye ba tende sikona nina expliquer bino hormone ya ba thyroïde ezalaka mibale moko ezalaka T3 moko T4 siko T4 yango muteza yod yesikoyo asalaka soka ke na nzoto opesi na esangani na zelene esangani na protéine moko esali siko hormone ya T3 donc T4 yemta kuma T3 pour akoko travailler nango T4 ya pamba asala ke lote na nzoto fo asala ngona liboso T3 sima nango ekomi hormone wana na makamso na kazelene hormone mo protéine musuto za na nzoto bato yo ba mela pa na bakisi na traiter bango ya thyroïde ba yebi yango na expliquer bango da donc po hormone wana esala ozana posa iode ko batebele baliaka iode na ebite kuna Afrique soki bozana iode na bino uta wapi na ebite pana biso awa donc mabele na biso esila yango esila mingi bakomotsango na mungwa bakomotsango na mungwa mais oya mungwa wana eza bien te oya mungwa na basali yango ndenge ya chemie na bango bozwaka mungwa o bakoma yod na kati te wana eza bien te eza mungwa ya chemie eza mungwa yodi ya chemie yodi ya bien te fo bozwa ma yodi ya yodi vraiment yende mutu po ba malade bele ya thyroïde eza na nkamo nazo sanga neka yodi me ba pese ba hormone sikonde na expliquer mais so pese hormone na nzoto osala ngo suti po na makila eza déjà zo kanza ke dasi na sale mingi sikuna sala nini omona soki ozopesa ngo ka ozomela ngo ka bakisi wana nzoto akoma fatigué nzoto akoma babenga fainéant akoma fainéant olinga suko sala ye moko te sima nango elaxiki azo sala lisusu ti yo suko fomela yango mona ke ba kisi wana bomela ngo vina bino mobimba po nzoto na zo kanisa ke wi ezada na makila na sala poani yo zo pesa ngo déjà na relaxer poani na sala musala wana yango liboso nanu soki problème à thyroïde na ebike bino boyebite mais yango ndongo sala ba video oyo pour bozwa mwa mayele loka liboso na soki boza na problème à thyroïde ba mekanga na liboso yodi ba pesa ngo pe yango moko te biso to pesa ngo na zelene po asala ngo T4 wana eza yodi te siko po asala ngo T3 azana posa zelene azana posa zelene azana posa ya protéine ona lobino kombo po ekoma hormone wana hormone ya T3 obomela kisi wana bomelaka Para bino boye bakake kiso tomelaka normalement ezalaka na minéral ezalaka na ba protéine nzoto pasala ngo yango moko potolia protéine na minéral po nzoto asala ye moko mais soki opese minéral wana te na protéine wana te azana moya osala ngo te yango ba liberté ba pesa bino kisi fa ba pesa bino biloko ezangi bango ba pesa kisi siko bokombe balade beleza bongo fo ba pesa loko ezangi na nzoto po ye moko asala ndeti yo ngolamba fumbwa Ote fumbwa boye ngana lela fumbwa na pesa ka example fumbwa ngana linga fumbwa makase opesi fumbwa opesi mwamba opesi uile opesi biloko asol biloko ana nyase comme na soka na ni fumbwa mobesu nane beli to liate fo sangisa biloko ana yango koma guanat yango na oloba na thyroïde na nzoto pesa ndengo na thyroïde pesa na fo pesa oyo pesi osma yemo kwa sali yango fumbwa po peso tina reshoti yemo kwa lambi yango biso to baluka to balusaka to zotala mais yemo kwa lambi za pende mona biso na nzoto eloko nyonso ezangi ou bien maladie nyonso ezela kisa oso sentir elaxiki eloko moko ezanga na nzoto mwasala ngote yanga sali ba symptômes sini na yangwana sini na yangwana vatir papa vatir pelaka minde laxo sine lo moeze zanga bana biso biloko kolia to tebilo na sona kati sima no so ebeli to making ebeli nzoto paza ndengwana nzoto aza soki alaxio symptôme elaxiki eloko moko ezezanga siko foto luki eloko ni ezezanga eze biloko naturel ezezanga za ba minéral ba vitamine ba protéine ba graisse biloko na sona expliquer yango ezanga kaka sukali mtezanga tena nzoto sukali tozana ngo posa te poto vivre mais protéine tozana ngo posa poto vivre que huile graisse tozana ngo posa poto vivre vitamine ba minéral nyonso tozana ngo posa motema so ebeto pu ezangi magnesium ezangi donc laxosine mikolozo lia magnesium te biloko no ba légumes à vert ozolia ngo te pesanga magnesium liboso koka olia ba légumes ya vert mais siko ba silisa on peut mabeli na biso za sonne lo côté
eza sunu ba minéral te ba nini te siko koma ke magnesium formela eza ba sini nzoto ala sabiso ke loko boye sanga pesanga o moni. Donc normalement ko traiter malade eza vraiment non le monde nini makasi evni valoro na lingala te David est-ce qu'on a le allemand na lingala. Donc normalement soki oyebi maladi mutazana ngo soki oyebi ke eloko yo na naturel etambolaka na oyo donc ça vraiment gravité pour nous aussi sa malade. Ouais. Na kolo bango te mais normalement eloko symptôme nyonso ezaleka na nzoto ezalakisa yo ke eloko moko ezanga na nzoto eloko ezanga na nzoto eza chimie eza naturel biso za naturel nzoto nzamba sala biso ba naturel. Donc l'accès que vitamine ou bien minéral ou bien protéine ou bien graisse ezanga faut pesa wana avant to pesa bakisi normalement fallait aller la bongo totale na liboso ba vitamine ni ezangi ba minéral ni ezangi ba protéine graisse huile eloko ni ezangi to pesi so ba symptôme wana ezolongwa te wana ndeto ko kende direction ya bakisi mani pour ba vitamine eza chete loka bakisi bongo. Donc traitement comment nango business net ana Dubai mutu na salingo sala business nana ya da Dubai ya soko ke esa nini business banu basala ka business so ya fo sala ka business nanga pe na koti mamba business na ina nga konje ane uteki to yakipe awa to koti business sikoso to yesu konje business na Dubai soko yekaka ozanga to sala business ndemo na traitement koma nango business maladi ya batu to koma osalela ngo business. Donc yango wana open alobaki ke so zolota mabe so lali zolota mabe eza vitamine B1 ezanga yo vitamine A ezanga opona nini soko melaka ngo lobiki docteur bibish me yo pesa ngai vitamine B complexe batunanga ba yebi nga pena zang sate yamba loba nanga kinga na pesa ka ba vitamine ba minéral ebele ba kusoba melongo na tomba za suna nzala te so za suna nzala te ndo ya munene te. OK. Donc vitamine B1 ezanga ka mingi na nzoto soko melaka alcool ebendaka ba vitamine na nzoto alcool eza mabe wana eza histoire mosusu to solo la mko mosusu ye abendaka vitamine B1 café pe so melaka café mingi abendaka pe vitamine B1 soki stress pe abendaka mingi vitamine B1 yango bato basala biloko ba melaka masanga ba melaka café bazana stress mi bazanga mingi vitamine B1 siko komolota mabe mingi mela yango vitamine B1 wana soki nga na sala soki esalami na bato na traiter ka bongo na pesa ka complexe mais na bakisi lisusu vitamine B1 pour kende noki pour azwango noki po o eza na complexe eza muke so na lingi na traiter lango vitamine nyonso eza bongo. Vitamine D na explica bino pe na vitamine C eza ba vitamine mais ekokoma pe kis mais ko faut sango belé donc faut matisango mais il faut yebango faut yeba ndenge ndoko traiter lango mutu no soko sala ngote faut yeba po ekoko sala pe mabe eza na bato ndeti vitamine C ya kumela sala mate po so meli yango belé ebima nango na toilette mais bi obiso to tsaka na ba veine to zongsa na mai soki leki belé na nzoto donc soko lekisi le baka so lexi 21 grammes faut l'anisation lo comme sous na nzoto sinote akoya sinoto esala mabe donc ba docteur ba bo traiter na ba vitamine ba yebiango vitamine nini so na pesi mutu na ndenge ya kisi asalela ngo ndenge ya kisi no zo traiter lango nini fona lanza likolo nini fona sala lisusu ba docteur ba traiter la ba vitamine ba yebi. OK on a lobaki pe na mukongo soki mukongo eze sala yo passe na CA mingi awana se so c'est ça la yo pasi ezape vitamine D3 to bengango vitamine D3 mdezezanga yo. OK côté ya sexuel ya bana mibal soki ba papa e sala sondenge sengelité fatigue na yo ka ba papa lo ba mingi naza vraiment fatigué ya naza ba fatigué na ebi de papa ba limba lo bake kota bana mibal eza vraiment ndenge sengelité biso ba africain na ndenga ki respect mona ba bimisate
ba lo bon likolo fotuna kotuna ka mais eloko na lingi na loba nazwa ngo pe ndokwa na komida na phase yo na bimisa ngo pe eloko na lingi na loba surtout pa nanga eza vraiment moi problème pona ba pape belé ba yebinga mwana mukie nga na koleli awa na koleli na Allemagne na vandi de 20 ans na Suisse ba pape belé ba yebinga mwana mukie eza normal ke lokwa na za congolais obeza na no ba ya traitement pananga mais sur komi likambu ya côté ya sexuel côté ya ba hormone bana mibalo mwana ba papa ba okokuluba te pa iwana fo to funga mamanda mwanda mbupona so bolo bananga pwelele tendingini na ko aider bino na lobite ke biso za ba africain to tikela ba africain ko twana ki respect ifezala kaka mais so to komi na compte ya traitement wana bande bomona ke na tuna ka vemani on so poso ki esengi ke na aider yo so na nina aider funa yeba ba moi makambo mo ebele côté wana donc tout ça qui respect na biso oyo chance tozala ba respect wana tozana ba ki respect wana mais côté ya traitement wana tout ça on a no moi pembeni surtout ba papa ba maman ko nazana ba bon problème ba maman ba sanga nyonso ba fongoli nyonso ya boye mais ba papa côté wana zaka moi problème faut tout na obieza la so ba papa mususu ba baza respecter mais eza ba papa o ba yebinga te mimbi pe na téléphone pona boya ba kokolo balanga ngote mimi côté nzela ya téléphone so no traiter bon na téléphone ba bimisa mabe on appelle totika hein on appelle totika donc baza ya boye pe baza OK tozonga na hormone bana mibali soki côté ba papa eza la so ndenge sengelité et l'axique testostérone donc hormone bana mibali eza na si ezana se ekoki kozala ke oza vraiment na problème wana photo luka mais mingi onga na mona ka surtout soko zana no ba jeune pa nangeza ba 40 ans ba 50 ans eza dero bazala na problème ekoki kozala ke zengi kam tezanga yo po hormone wana po salama po ya pe belé azana na posa ya 5 donc soko moni e sali obongo mela zinc mais zinc o mela ndenge ya mukolo tende to melana mukolo ke ozana posa ya 25 mg 30 mg yo melango belé ya yo melango ata une semaine 2 semaines o mekango 50 mg 100 mg zinc basangisa ango na ba vitamine mususu te wana funa sala so video mususu ke vitamine nini mineral nini ko sangisa ko melango nzela moko vitamine nini te mineral nini to ko melango nzela moko wana no sala so video OK to komisi ko na dépression normalement et utaka na intestin na colonne hein sala nga côté wana na sala nga mawapo libuso oyoka dépression kapa ba mindele ngana ebike tana za ka gene so na kanisi likamona seka nyoso tu tana za ki gene so ki likamboze kende ndenge na lingilité ou bien so ki classe ze kende na lingilité so nazana mawa umona na kepa mama na rubini mama eloko bwezi kende te boye na muni ke nazana dépression mama na ngai unabi nini siko dandolo banango na ki almat sima ye azong sabisongo na lingala biso to bagani mingi na ki alma ya zong sela biso na lingala siko so na lobi na ngata lingabi hey nini dépression dépression eza ba malade ba mindele yoza mundele dépression eza malade ya mindele dépression kimambangu tala biloko no olia biso zalanga na dépression te uti wapi donc yoza na maoke pa mama mama zo gangela yo biso to bano to zalanga na dépression te oui mama ba no pe bazo la dépression donc elongo na sona kati malade ngo ti lelo so mutu aye traitement aye bisinga kaza na dépression buda beta buli ya mama ndenga no gangela ngaso na lumbineke na monike na komina dépression ouais eza normalement maladie ya osekate mais eza lisolo na beti ndenge mama ndo sala biso bien ndenge ndo sala ngai mais il faut que ça ngai pona na kolela ke banwa babela dépression te banwa babela dépression te biso banwa photo bundana kaka akolisa bongo akolisa biso bongo ke lokola bokola biso yemoko akolisa biso ke biso foko bundana dépression zala te soko loko kokite fotala
na kokia ngote na kozwa aide sika mutako na kozwa mutawo edenga so mutawo edenga te utiki oluki mususu mama kolesi biso bon foko bundana tobela depression te biso banwa tozana ba depression te zaka malade ya mindele lelo na koli na kominga modo te na evike oui mama banwa mutunya so to ko obela ngo mais et utaka na intestin omoni problème de depression eza oui eza na mutu ndenge balobaka oui ba peso ba kiswana surtout sur bandida ba kiswana sili ba kiswana eza mabe na kolo bango te malobi ouais normalement problème eza na intestin bato ba mela ba kiswana ba otika ngo souté donc ba ndromela ngo mais na yebi de moi bato belé ou basala vraiment en force basala ki fort ba sisi ba longoli kiswana ngana longola ngo oui ngelo ka liboso est-ce que na kolo bango awa na ebité ngelo liboso na longola yango wana po ya sala suma ka mususu na mutu donc surtout ya yiba kakutu mona kiswana zo yibo ko ba vitamine zo yibo suba minéral donc azo peso susu maladi mususu su azo longolo biloko no ozana ngo nécessaire na nzoto a peso su maladi mususu yonka kiswana non na longola ngo na pesa mususu na pesa ke eloko nini ezangi siko mingi eloko ezanga bango pesa ba hormone moko utaka na protéine. Vous comprenez? Protéines c'est nécessaire. Vous liez misuni mais bien qualité liboso misuni mbisa mai donc ba protéine ya matiti pe ou tina matiti pe eza balbabona matiti ou ti biloko ba végétarien eza mais na monaka te tolobaka ndenge na labu batala ngo ba protéine ya outil biloko ya banyama muteza bien pona biso bato ba végétarien ngate muna lobi baloba bongo. OK donc mutabela nga dépression eza ke azangi sérotonine donc hormone babenga ngo sérotonine eza hormone epesa ke sengo osepela babenga ngo sérotonine sikoyo e utaka na protéine ponzo to salango e utaka na protéine ye wana pe na mukolo protéine kape wana mutu soka lala kate luka to kotisika wana mutu alala kate protéine wana yango asalaka na mukolo sérotonine na butu asalaka mélatonine donc hormone ya kolala aya moni ba hormone sikana ba hormone lono sonito sala ba hormone oy donc eza hormone moko soki mulili ekomi yango eza nécessaire kolala na mulili yango nzamba sala biso soki RZ kende comme mulili donc soki mulili komo kota sérotonine bando longwa mélatonine komo ya alali ozui pongi normalement esalama bandaki bongo mais siko to koma na ba portable eza ba minda wana oyo alongolaka pongi alongolaka ba hormone wana po hormone wana yate asalate portable asala kango computer ordinateur TV surtout ngayelo ngana yina na vina nga TV bana nga mwana nga liboso za na 22 ans bana nga batala la télévision batika kotala la télévision te batala bando tala la télévision te bazali bana mikie sok bakepa mama mona mama sale bango atie bango defaude ya batenten so baye kufunda mama pananga mona baombe pe baya ofunda mama pananga mona funa lo bana mama funa kena ke boto le ba defaude wana nyazo nga bana nga batala la télévision te batika la pe kotala la télévision te lelo bakoli bakoki ko sala ngo basala kango te pana biso télévision tolino opesa bino so lingo mwana za mayele bato ebele batuna nga ya dote biso sala bana no nini o bayebinga o bayebi bana nanga basotsa bango ba classe ou bien batanga ka biso na Suisse ou bien na Allemagne tozana ba classe ba kabolanga na ebité na bamboka msupe so eza bongo eza classe bana ba mayele normal bana mayele ya mwa likolo na bana mayele ya ebele ebele siko bano yo maladi ebele wana bango suba sisi yango bako kende na bilete na bango wana bako kende université bana nga batanga kana classe wana mais na vanza bat bakanza ke na vanza bana zo tangsa bango non eloka liboso de la télévision batala télévision te na vi na bango livre donc bakoli ningande na kolela
ngana kole na livre na ndoko tanga mingi loko na kole la de bongo na laksa pe bana na nga livre na zala intéressé ya télévision te no yekola ni na télévision te misu no ka boy bande ki oyekola loko te sekota kaka me loko et que chauffer mutu ezate donc livre zo yekola loko donc soko lingi bana na yo baza mayele télévision longola livre Obie kaka mayele te pona mutuna bango e bulende musu bango bakanisa makambe belé donc pona bango moko nebine no lobela ngote na ki allemand no lobango bien télévision bolongola livre ay surtout pas ba congolais comme na ngona mode mwana faza na télévision na chambre oye bate ko zo bebisa mwana premier no liboso mwana azaka kazotala ka ba télévision sans à côté loko na mutu ya mibale minda wana ya télévision ze bebisa mwana no mutu ze bebisa ba cellule na kati nzoto ne na kati ya misa tuna courant wana donc catastrophe ozo aider mwana yote eze loko ya kivantar tende botsaka mwana ngaza na télévision na chambre na ye aza na laptop ordinateur na chambre non bebisa mwana ou bien na aja mukibo bandide ko pesa ye handy portable non bobebisa bana eze loko mabe nga bana nanga oya libuso ye azwaka portable na 16 ans oya mibale na 18 ans oya misa tukutu azana 10 ans donc nga kote wana naza vraiment dire côté wana pone bike loko nini ko eze baby selo ne eze baby sate simano batu na ngande nini okokaka ngo bana bayokela yo so babandi dana ubandi baona na mukie bongo yanga bazaba métis balbake ya yo bazaba mindele me bayokela yo bon biso to bazaba no bayokela biso te po balanda ba mindele non eza ndenge éducation no yo moko pesi na ndako eza question te ya mundele question ya métis ya noir eza éducation no pesi na ndako ponga pe na noir ngai na ndako na ndolo belo te soki omekika pam bakotso na sambetu donc ngana bando sala bana nga papa tena linga usala papa wana te mais éducation nga nazona ndako nanga pa mama nanga yango na laksa bana nanga elekate simba te donc bino moko oye obandi na ndako fo banda ngo na mukie na mwana mukie akoli nango ezala problème ata mukie te donc yango wana OK eloko nini susu eza nécessaire na dépression eza ke fo basokola wana ezelo ko mu docteur fo sala ngo ko sala ngo yo moko te fo basokola intestin donc colonne fo basokola ngo fo ba l'action ndinga ko lia fo ba pesa protéine wana o esala ka sérotonine ou bien so na problème ya kolala ndenge mo pe ba traiter ngo ndenge mo pe na lokola dépression faut ba sokola colonne faut ba pesa protéine oyo ekomaka sérotonine na mukolo simana on a buté comme mélatonine hormone ya kolala ouais vitamine D est nécessaire carême ngana sala ngo mingi soki mutu azobela dépression na tozana centre na Suisse na partner na to salango siko to traitaka dépression to traitaka batu bamelaka ba alcoolica batu bamelaka alcool bakoka kotika te ou bien drogue mingi ba jeune bayaka pa na biso mimi 6 mois carême baliaka carême donc to ça bango carême na longolaka ba poison na ndenge ya kutsuba ya nini mais sport basala sport donc bazana programme de bon sport langi na tongo local bosu basala eza sport simanango balia kapé sécrété balia kandenge na expliquer bino to lesa bango bon bazana bakisi bango ba melaka mais nyonso ya naturel na 6 mois sok bana ba à partir de 3 semaines 4 semaines va changer so ba para ba ekotala bango po mbala liboso ba koya otala bango à partir il y a 3 semaines ceux qui va travailler bien ba so rapé ba benga ngoni ceux qui va travailler bien te to pesa bon pépinition mon papa ko ba para ba ko yate mais sur l'équipe à partir à 3 semaines so ba yepa na biso ba ko kutana na ba para ba ko ya otala bango ba ko ya otala donc ba ka moi déjà ndi ba komi donc ba changer makas siko wana so to traiter ndeti dépression to traiter ba ndenge mo peso to longola alcool ou bien drogue donc tout ce la colonne to kotisi ba vitamine D makambo nyonso to azana ba vitamine ono azana ngo posa to sokola foie air nyonso to na colonne ouais si manango sport et le revenu est nécessaire wana uteza pona
pour maladie karaté eloko eza nécessaire na vie na biso na nzoto na biso kotala kolia na koningisa nzoto. Donc sport, sans sport okufi nzoto na biso nzamba asala biso ke toningana. Donc toningana ka nyonso to normalement magasin nzamba asala biso magasin te biso moto yoko sala magasin ezalaka ke photo ki mambangu to ki esika to buki to bomi nyama to lambi to buki biloko to lambi ezalaka bongo liboso. Donc nzoto na biso basala ngo na kotambola ndeti na kala mama na ngando lo bananga ke mona na Afrique mona balongwe batamboli sikuna bazwa bisité bazwa bisité bazwa moto te tango na moto ezalaka te na Afrique soki koma ba moto na bino wana mingi bozala kotambola eloko ya bien yangwana soki moyen za bozongela kotambola na bino wana yango ndo mona malade ezalaka te ndenge ezalaka ekoma siko para bino bokoma obela nde mona biso wana poto ba diabétique ba koma ebele ba cancer ekoma ebele malade ebele ba allergie makamne soki ekoma nonka loka para biso wana poto pona nini botika bilongo na bino ya bien bozo copier biso bo kanisa kenda biloko bata poto ba osala bien nzoka ne biso to osala mabe bino bo osala bien. Donc Afrique comme on a lokola biso. Donc eloko eza nécessaire kolia soki oyebi ke eloko na buki yango na lie yango eloko bien. Soki ba sale londe ti chips eza pomme de terre mais ba sale bo bazongisi bo batie sika bo balongoli bo bazongisi wana eza so eloko mukie eza eloko bien te. Soko sombe eloko na oya kolia kaina ngana kome biloko na ngana nina expliquer bino soki osombe eloko kolia otali na sima so ba koma kambe bele kolia te eza de eloko mabe donc il faut ba koma kaka eloko bomteza na kati batie mai ou bien lo mo mukie bongo oui 3 4 koki soki eza de lisa mulai kolia te surtout so eti batie ba numéro na bango o bandaka na 300 et quelques bo surtout wana ba chemi na bango yango wana ba wana ba ona so boyebe lo ni la kisi wana yamba tsar ba batie numéro po boyeba te bilo neza na kati déjà so ba komi batie numéro non ezelo comme mabe déjà chimie boliate. OK, donc vidéo na ngesi lili wana na expliquer bino ba sini nini laksaka ba vitamine nini ezozanga. OK, merci tokokutana lisusu, bye bye.